le bosse mais seulement ba mususu nde bantu baza kusala musala. Bon, na cadre wana, siko papa Bamba yeyo auti na Lubumbashi comme fils adoptif de papa Kimbangu. Natangwa zongi. Donc il faut rapporter. Fakate la papa d'Angenda salute. Parce que akuti déjà awa na Kinshasa papa d'Angenda comme chef, boss. Akuti ataraji ndenge wana kula d'Angenda zaji kula chef ya nani ya parti ya Simon Kimbangu. Donc, avant 1960. Bon, personne coordination entre papa Bamba et papa Diangenda comme chef du mouvement de l'église. Pour avoir dirigé que toke na Lubumbashi yo mutu omona place ba kutela ka papa na ngai toke na ko laksanga toke na ko zonzota papa na ngai. Tete la biso mpe li solo wana. Non, yo wana li solo ezalité. Mais papa Bamba siko a deuxième fois a zongi na Lubumbashi. Akena Lubumbashi deux fois. Non, kuzonga bazonga kina liboso ba na deuxième fois mpono ke lo kamata ebembe. Le reste ya cour ya Kimbangu. Les places wana tozali. Est-ce que vous avez une idée na yo parce que vous avez déjà mukolo pour yebisa biso retour à papa ya papa Bamba na Lubumbashi pour nous encore ya papa Simon Kimbangu. Il est parti avec papa Diangenda, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il a papa Diangenda. Pour nous que le corps, le reste. Oui. Bakendaki. Bon, place. Bakendaki na Kimbangu na Diangenda na papa Bamba. Combien de personnes? Avec Alexandre Nkimu, Anselme Ndouakoulou, je ne sais pas combien là. Anselme Ndouakoulou, Alexandre Nkimu, papa Diangenda na Bamba bakendaki mpona kukamata ebeme mpona kotungisa na Kinshasa. Donc Nathan akendaki, Nathan azongi yo en tant que petit frère bozali na Kinshasa wana. Tu savais que mon grand frère est parti à Lubumbashi pour prendre le corps de papa Simon Kimbangu? Ozali na information wana? Ozali na information que grand frère na azongi Lubumbashi na ozanzote papa Simon Kimbangu? Oui, oui. C'est-à-dire que ntango yaki alobi tata kufaki mais seulement corps na ye ekukufanda kuna te il faut tokende okamata corps na ye to na mboka yeke na kamba. Bien, et là comme on a la zone ngana yeba. Donc tu confirmes que ton grand frère Emmanuel Bamba était présent lors de dépouilles mortelles à Lubumbashi? Oui. Bon, présent. Ça va. Si base oui wana nazana deux phases ba question na bimisa awa. Tamba kenana na Lubumbashi. Lokola na 1951, yé mutaki présent place ba na osala enterrement. Yé pe mutaki présent na tamba osala dépouille mortelle. Nazana série de questions. Liboso 1. Pourquoi na information ya site ya Kimangise le nom de Bamba n'est pas parmi les noms des gens qui sont allés à Lubumbashi pour la dépouille mortelle du corps de papa Simon Kimbangu? Justifiez cela. Mais yango c'est-à-dire que nayebi pendenga basala yango. D'ailleurs, mpono kelo kamata corps ya Kimbangu mpono kuzungisa na Kisasa na kamba ezalaki ba ide ya Bamba. Alobi tata akufi mais nzoto na ye il faut ezonga na kamba. Mais aoyo atana dividio ya Kimbangisi na sana ngwa boye. Kombo ya Bamba n'est pas même mentionné. Ça c'est un. Merci. Kuna toko nyata lisusu ba question ekoya na kotika batu musuba kene ko ngape na ko landela yango me na ligne na se réserver na po batu bakoya. Tozaka na Lubumbashi siko poto zongi sino Lubumbashi ngana zo kene malembe na kata Lubumbashi. Est-ce que Ozana récollection ya mémoire grand frère est-ce qu'il nous a pas confirmé en privé pour dire que tamba kene ko zo akora papa Simon Kimbangu en plein Lubumbashi et que nzoto wana epola kite li sumo quand même ezalaki kotele makaka ezako tala et que c'est un corps qui était gardé netika mutu akufinika ka lelo. Est-ce que tu as une idée na makambo oyo entre yo na grand frère na yo batu bozalaki vraiment un de parce que moi je te connais na yebi comment yo boko le même bana Bamba na yebi même comment yo yebi il n'y avait pas quelqu'un à côté de Bamba que toi tozako ya pe batu za bakolanda ngai na ba question na botuno poto découvrir bien. Est-ce que nous papa Simon Kimbangu selon Bamba na masolo la mino privé c'était vraiment intact
ou bien ezalaki nango comme nzoto nyonso soki poli et poli. Oh ben polaki. Nzoto nyonso polaki mutu soka kufi nsumi ezali lisusu te kaka mikuwa. Bien. On balobi wana je ne crois pas. Tata apolaki. Bien. Temo tiler bazalaki bakendeki mpona kokundula tata Simon Kimbangu. Tangu bazongi, est-ce que nzoto papa Simon Kimbangu selon yo elaki par avion ou bien elaki par bateau? Ouais, ah là 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 là. Oh, wana ngana kukujiba yango lisusu te, c'est-à-dire que peut-être par bateau. Bien. Na Matadi Mayo, n'est-ce pas? Hein. Ozana idée na Matadi Mayo pour Nkamba. Est-ce que grand frère Nobamba, il avait accompagné le corps de papa Simon Kimbangu jusqu'à Nkamba, oui ou non? Oui, akendeki tina Kamba. Awa tuza kolobela na nini 58 59. Bamboula, Jackie, c'est-à-dire que je n'ai pas même connaissance de Bamboula, mais il y a un exemple pour ça, ma bête. Ouais, parce que comme il a 87 ans, je peux comprendre. Bon, Sikoyo, awa na première section na biso, je comprends bien que papa Bamba avec papa Djengenda relation za kitoko parce que balo bakasoki batu boza koyokana te boyi pour kotambola nzela moko te. Ozana idée na 1960 avant même l'indépendance papa Djengenda selon ba document ezako confirmé était akendaki officiellement kosenga permission na gouvernement belge ba pesa licence abana ko opérer église na sous entité à l'église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Est-ce que tant akendaki il est allé avec bakulutu neti papa Bamba ou bien à l'absence de papa Bamba tant que ko sala ba document ya église kimbangiste à vous l'antenne? Ah, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre exactement. Continuez la lingala, pour lingala nous a kitoko eleki même ngai parce que bande ko belé bazali ko landa bazali lingala. Donc au lobby que ozana idée mon côté soki papa Djengenda tanga kenaye ko zwa ba document ya église kimbangiste et que ezalaki en fonction ya ye ou bien papa Bamba bazali na kati au lobby oyebité. Oza forcé oyeba makamnyo sauté. Ça maintenant je te félicite na ma place oyebité tu te réserves hein? Donc ça va. Sikoyo tozui indépendance en 1960. Yo zalaki présent na temps indépendance à Congo ezwamaki? Oui, ngala zalaki présent. Awa to continue na politico. To tikina no page religion to kangina na ngotita bandeko ba kota na ba antenne. To koti siko na phase ya ba kulutu bakolota ndoto. Bana bakosimba. Oyo ezana mokanda oze kuna toza kotangela yango. Toza komona ete papa Simon Kimbangu na ba 1921 mouvement na ya salaki ezalaki politico. Eke ba belge bakokende. Biso ba yindo tokozwa pays oyo. Ya kufina 1951 amoni yango talota ya ndoto. Mais biso tomoni yango ba fils Bamba na ye son fils adoptif ayeyo ayeko mona yango. Est-ce que tu peux me parler Bamba oyo azwaki promesse et pas ya papa Kimbangu que c'est son fils adoptif akoya na Kinshasa a organiser politique ye mutu akozala parmi ba makekete ya Congo. Est-ce que vous pesa un peu en 1960 ba rôle ya papa Bamba na comment ayeko s'infiltrer pour ya comme le ministre des affaires financières pour ya comme le premier congressman na Congo congressiste pour ya comme la figure la plus populaire plus même que Bakasavu plus que Charles Kisolokel plus que mutu moko na Congo alekaki na popularité neti Bamba ezalité dans l'entretemps na agenda na awa na komaki bien ba études de papa Bamba asala ce sont des études de la presse que eza un peu na niveau na bango na temps na bango na za kopesa bango félicitations c'était ça le degré qu'il pouvait atteindre. Mais est-ce que comment est-ce que parce qu'on est le fils adoptif de Kimbangu on doit manipuler pour arriver à être na top ya pays? Yebisanga un peu parce que ngana na un peu comment batata bazaki na ba secret ya kokobati na niveau à élever bayebi politique peut-être bayebi administration te mais bango yo bakomi na niveau na. Parle-moi un peu de Bamba na figure politique.
c'est-à-dire makambo ya kimbangu tosisi tokoya après ou bien comment encore? Bon, tobana kosalaka ba injection. Injection signifie ça va. Oyo wana olobi makambo ya indépendance. Oui. Obani makambo ya indépendance, hein? Comme na politico. Hein? To fongoli pa agenda politique sikoyo. Bon, parti politique ezali lokola boye.